royaume du Congo. Vraiment, ça va pas nous mingi na amour, bolingo, vous allez au patriotisme, vous allez au pour y a donc couta na pour grave événement tout ça na lelo. On a une bosso na salut et puis nous mingi pe na prophète tout ça na roi du Congo et a assisté na biso na katia royaume pe aye pour aye a kubimisa entière pour nous saler tambola. Na pesu no merci. Titre ya événement tout ça na lelo ezali royaume du Congo, tu y es pour le royaume du Congo, vertu au royaume du Congo, tu es présenter le royaume du Congo. Le long des bénis, et ça là qui l'esprit, ça m'a le plus ming l'esprit, mais le long, et il y a pour les nations, pour établir le monde qui nous bat, bailler par royaume, salami et non qui. Bible on a un matière, le monde entier. Nous avons 28, sautangi nous avons na partie à 7 20 pour que le monde entier pour même les lobos avant faire tout ça pour ça les locaux de lobby tout ça à côté. Alors il y a moi le que tu veux présenter le locaux tout ça le royaume du Congo, royaume du Congo. Dans le passé nous on a tout le d'avance et puis avant le bas, nous allons présenter comment on a eu pour pour appeler ce message où il y a une introduction. Nous allons nous saluer apôtre José et Daniel José, comme vous voulez. Nous allons aller le bas. Donc, pour une place, on a 4 et Tonga. Place, on a salle répondre à Nzambe. Pour elle, l'image que tu as un message à Nzambe. Sinon, tu peux saller dans la salle ou tu loues place au sommet. Tu loues dans la 4 et Tonga. Pour établir le message du royaume, mais le royaume il y a Jésus. C'est le royaume sauté. Jésus a préparé la carte avant l'enlèvement, avant fin du monde. Le roi du Congo, il a permis de écouter les rapports, à vous a tout à l'heure pour le Malabino. Le roi du Congo, tout ça, il a l'inzenza. L'air tout banal, il a eu bosso. Gana c'est là qu'il a eu peut-être avant. Nazaki n'a pas doute. Pour talent comme il y a Kobanga. Le prophète va combien belé, le président va combien belé, le pasteur est belé, va combien belé. Nazalé Kobanga. Maman a joué sur internet, n'enga tchaka makambo sur internet, à l'année, à mon avis, pour bon du Togo. Alors puis muto c'est très important. Tous à la ensemble la prière là. Ngana na banya ko sepelate. Na bien maman qui le comme avec. En français va combien belé va saliata. Soit disant va saliata. Tous à l'angel. Maman lui dit on continue. Basa ko continue sa prière. Ngana tous à la son côté. Na la na kutunza me atali singaye. Na moni likolo ngana so pende. Na radio ngana maboko na machine à photocopie ngana sala ba photocopie ngai mo na ndako na ngai. Na moni na kati ya grand temple na likolo. Ba anjelo ba chobie ba kanjeli ba fani peme na libale. Basengi na radio na tani ni pa tani ka telo na se alati to ka fani peme na bo mesa munena no le boss na pesi radio ni basenga ngai na o ya ngai photocopie na pesi yango basu yango to tani suna ba na telo na se na me o vision munena mo ni ça appartient au colonna na considère que vraiment azali messager ya nzambe na kati ya mabele ya Yesu passé na isi moment mais tala na moni prophète ni koloko na likolo temple na kitoko na zo kene temple na zo mona elongela na kati na zo temple na suka te kende na mona bato na kuna temple mone ba fani ne ba retaki na wana na moni afata alati kitoko na fata afata na libosi ya ba jelo akali jelo ya nzambe mutaza ka likolo na ba jelo alors na soki considère maman faut de continuer au bonne na moto na lani ndoto mi balé tant na bengue solo kuta volide ko za la kité ya royaume les la kité et ça qui va comme ya prière tant to combien to rami ça non tala na za projet ya nzambe ko ya tika message nyonso ba twasala création ki mawo ba lumba tala na zo compléter na zo na 4 message wa na bien bon ko ça le message na message munene wa na bibona adire le loko pona moni hazali messager na fani deuxième vision kama na fana kata deuxième vision na yeko mona na stade ya Martina Kishasa to fani belé ya la stade na moni baza ko ponaye na mutamukilite mutumulai atelemi yo Yesu za kuganga abi
soyez bafandisi mpe na trône nazoloba ngo naza na kati etonga nga nasangelaka nzambe nazoloba ngo mpo naloba te mpo tokolisa ngo soki wapi non na wana eza mpe genre nanga te me nazoloba yango mpona nini natalisa monene oyo nzambe alisali na kati ya royaume oyo avantage oyo arome ezaka mpona ye moko te me mpona congolais nyonso mpe mpona mokili mobimba mpo eza miso ya monde entier mpe oye mpe na afrique mo eza na mpasi baprésente roi du Congo na miso na ngambo roi du Congo bayi kofakisa mpe na kiti nabe nasi mama makambo nazomona makambo eza sérieux oyo ya vraiment ya volideko ya royaume ya Congo eza très sérieux namoni prophète baza koanome ye roi du Congo na stade bato batoli mpe ebele ya bisatu ka mikolo lala namoni bato batoli ngai ebele bazopose ya question mais Eli akomi roi ndenge nini yo mwana mo Nigéria makomi roi esprit seza kolobisa ngalo me expliquer bato ke Eli wana baza kotuna ke ndenge aleki akomi roi du Congo na ponaki mokolo oyo papa na ye bakangaki na Simon Kimbangu nde mokolo nga na ponaki Eli wana bazotuna question l'esprit se me parlait et là j'étais bien pour faire le baron dans la presse bazaki peme na nga na bien Eli bazotuna na akomi roi du Congo ça dit ezali mokami na ye te ça dit que mokolo bakangaki papa na ye na Simon Kimbangu ye kuta abotami nano te aza soki wapi wana question ya bino nga mpe nayebi pete wana nzambe otabi kote moto autaka me bakangaki papa na ye na Simon Kimbangu ntango bakangi papa na ye mokolo na nzambe lokola papa na ye alingaki mission wana ereçui mpo asauve milimu ebele yango nde aponaki prophète Eli oyo toza na ye lelo bayaza wadiko voilà yango naye koprésente bino ye lelo naza na 3 question na nga moko na mwani oyo moto arapote ngai te oyo mpe nazwi epa motu te mpo na présente ye te mpo naza mosala nzambe nalinga kolandana na nsima te nalinga namwa likambo na bino nzambe alakisi nga na esprit ya mwana nalandaki na esprit lelo ekomi na chair ntango nabengi nayebisi yango ke mokolo baponaki mokolo bakangaki papa na Simon Kimbangu nde mokolo nzambe apointaki ye mpo apresente eloko oyo toza na moni royaume du Congo yango wana lelo mpo nakende mosika te nalingi napresente ye moko ayebisa bino apel na ye ezango wapi makambo ebele aza na tout un livre oyo aprepe bavision de vision wana avec l'état me akoloba lelo ezaka présentation mpo tozoloba siko eza ouverture écran ya likolo bibelo mpe oyo nyonso bokangani na se nde na likolo nazokanga yango toza na kati etonga baingénieur bazomona ngo bagengaka l'église ntango nazoloba eloko bazomona déjà écran ya likolo mpo eza ordre na bango ya koexplike bino ndenge royaume ezali ndenge fonctionnement ya royaume ndenge kozala epuis congolais nyonso na bapayo bakoyoka biso po ekele ti monde entier balanda eloko mpo nzale koya na mboka boyebi bino mona monde deja crise esobani na monde mpe kosila te na remercie bato nyonso bakotala bandoko te kokende bazala na bolingo na koyamba yango bayamba ngo d'abord spirituellement bayembaka toza na monde lelo ya spirituellement mpe ezoya pache voilà sans plus tarder naza koprésente roi du Congo oyo alingi tosala présentation lona mokali na ye mpe kutu te ya motu atindi na mokili ndenge atina basiko Kimbangu ndenge atina Lumumba lelo ya tosalaka role ya bene na biso wana oyo bino motolelaka tout le temps ngamona Simon Kimbangu ngamona Lumumba tala Lumumba akenda Simon Kimbangu akenda mais promesse ya nzambe ekufaka te lelo akobimisa biso elinzeza ndeko nanga place yo ozali landa bando oyo kolanda ngo mpo olanda te soki olingi komante benga ye moko obengi nga obengi ye na bato tokotia na disposition na yango baexplike yo mpo oyeba monene ya royaume ezali royaume ezali appel ya royaume eza appel ya pays te c'est royaume mpo tozonga na ndenge ezali royaume mpe Congo te nakati aexplike o meme après wana kozala après na remercie bino nyonso na kombo na Yesu vraiment kote kozala kotala na bolingo ya Yesu voilà okola otoloba nazoperdre temps te naza kopase ye moko roi du Congo aloba apesa bino maloba ya aza nango ndenge azokontinue mosala ya vision na ye papa maloba epa na yo. Alléluia, merci mingi mpona liloba toye kofanda awa mpona prestige personnel te toye kofanda awa mpona honneur te toye awa mpona tomilakisama te ke toza bakongolo mpe toza banani mais toye awa pona Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pona Jésus-Christ alobi nanga, le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole. Alobi liloba na ye ekotikala mukili na se ya likolo ekopanzana
mais sa parole va rester. Avant mokili ekufa, il faut être accompli. Il est alpha oméga. Donc je remercie mingi oyo toye ensemble awa na kati ya église ya apôtre Daniel José. Vraiment je vous remercie beaucoup. Nzamba Pabulayo. Et puis la Bible déclare, celui qui reçoit un prophète sera récompensé à qualité d'un prophète. L'air de bandi na bango, tu seras dans la prière. Mais le fait qu'il a permis que Nassambe la rapona moi sinae na bana nae, mais Nzambe asali ya munene oyo, ayoko monise makambo oyo, atie na niveau oyo yemoko a prétenda quitter. Ozomona. Bon, et là on a beaucoup le bayango, on a mission na nga ezana Yesu. Ezanga ite o tu nazoloba, eza Jésus-Christ de Nazareth. Ning boyebi nazalaki 30 ans na Islam. Na Islam na tikalaki komona ata vision moko lokolo te. Nazalaki kolota bandoto, mais vision comme oyo nazalelo na kati ya royaume ya Yesu. Na tikalaki komona mote. Et puis na Islam soko yebisi mutu ke na solo la na Nzambe bazomona oza mutaliboma bazomona oza mutaliboma. Pourquoi biso tozana oyo aza Nzambe oyo asali likolo pe na se, parce que Yesu alobi na nga je suis le Dieu de tous qui sont sur le ciel et sur la terre. Donc atien a une position na yeba ye liboso ta Nzamba beninga elomba liboso asala nini alingina yeba ye yo kozala na mwasi te kozala na mobali te avant balaka soko yebi te ya on tozomona ba problème sepele okozo ke l'église mais on yebi le fond l'église wana te on yebi le fond ya pasteur wana te on yebi le fond ya nani wana te on lobi kaka pour na église. Mais il faut oyekola, il faut osa la recherche oyeba pa yo fanda même ndako yo sombi ndako yo zofutela soko yebi le fond ya ndako wana te ozana ma problème ozomona esengeli il faut to fongola misu to senga Nzambe Alexa biso par l'esprit que par la chair. Jésus a déclaré c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai parlé qui donnent l'esprit et la vie. Donc tozawana ko eloma boso Nzamba la senga les années na mission oyo. La bénédiction de ce monde vient de qui? De Abraham. Abraham a sa bénédiction na biso nyoso na mkilo mutu nyoso yebi yango. Nzambe amema kinganano epai ya ndako Abraham 12 mètres ndako ya Abraham ndengeza intact na moni mutu moko te na kati. Cet esprit alobi na ngai soki Nzamba memi yo na ndako ya Abraham, cela veut dire que yo za na mission ya bénédiction ya munene na mokili oyo. Bénédiction ne lekaki après Nzamba balolo balanga eza mingi ya koloba, mais nazoloba ba o ezali ba point essentiel. Bon, témoignage ndenge papa apôtre auti ko témoignawa na Bible Deutéronome alobi yango apôtre Paul alobaki yango eza na Bible ba verset zali soki ba témoigner likambo deux personnes ba témoigner likambo c'est que likambo wana eza solo 2, 3 ou plus. Mais ce que les Cambodgiens ont témoignage d'elle, attends, on sait ce que nous parlons. Attends, on parle. Il faut quand même un témoignage. Il y a bateau, quand même, bateau respect. Est-ce que côté on a la quota? Est-ce que ça bien? Vous avez la confiance dans eux? Ça n'a pas la confiance. Il y a un peu de moi. Alors, donc, Ndenge Nzambe azali ko enseigner na alakisi na Jésus ndenge azali. Saint-Esprit enseigne la unité de Jésus. Enseigne la qui est le Père et qui est le Saint-Esprit. Et ça n'a que problème n'est pas dans le islam. Pour andi magaya ça ça mon Nzambe pour andi magaya Nzambe. Et ça n'a que problème en ça dans tout la maille. Mais Jésus enseigne na mbo va verser dans la Bible na comprendre qu'il y a mon bien. Jésus va nous faire sa mission invité dans le paradis, dans le paradis, dans le quitte dans ngai, et ça 40 mètres, il y a un trône, il y a Jésus. Donc, nous avons découvrir, makambo eza na likolo, ngambo soki da kiti na se, na bime, na sanani.
Nzambe abandi kolakisanga étape par étape. Et puis, à ça, au formenga, Nzamba lobi, il y a la manifestation des 4 puissances de Dieu à l'homme. Ce qui montre à la manifestation, il y a pouvoir wana Nzambe te, à ça neya na mukilo. À ça, au babenaka animaux, voilà. Donc, à ça nyama. Donc, la manifestation des 4 puissances de Dieu à l'homme, et ça 4. Voir Dieu, que la main de Dieu soit avec toi, ça c'est 2. Que tu sois héros et que Dieu t'habille. C'est ça la 4 puissances de Dieu. Donc tout le monde a Nzambe, tout le monde a Nzambe, na Jérémie. Avant yo ozala na libuma mama na yo, ngai se na yebaki yo. Tozala kana Nzambe na likolo avant to ya awa. Ya mona nga nazala grâce na mona ka makamizo le kana likolo na songi. Na zomona bilamba neti il y a 2 semaines Nzamba tindiri nga sur robe o ya prière auto sambe la kana mona likolo. Nga na priaka avec 2 archanges bazana droite et gauche o balana na likolo bango basala kola ba kutu balata ka koleka même pas. Basala kola ba cardinal mais balata ka kitoko bango ne baskoltaka ngai liboso ya trône ya Nzambe tangu tozo prier devant la trône ya Nzambe. Nzambe ona soko so yebiye Jésus alobaki papa bato ba yebi yote. Ngai ka mutu na yebi yote. Soki mutu yebi Nzambe alobi Nzambe na nakayo. Faites attention. Koloba eloko ozo ko contrôler esprit za na kati na yote. Soki mutu alobi ke na na salela ba Nzambe avant lo bango contrôler nanu na kati na yo. C'est na Nzamba permettre yo. Koloba n'importe quoi te pour parole wana ekomema yo na jugement. Soki yo témoigner na bato ke na sambela ka Nzambe na mokolo suka tango ba ko juger yo mais yo sambela ki Nzambe te okoseki bato na mutu asambela ka te peut-être azali mieux que yo. Donc Nzambe amemi ngai na position oyo lelo na comprendre que na lekaka même devant trône Nzambe na kanga ba photo na paradis bazokanga ba photo o ba bazomona et ça ba image bakanga ngai oyo dit que jour susu na solo na trône na ki voix ya portrait ezolo bana kati ya trône Nzambe na tami boyo mais o voix la zokana na solo voix ya portrait donc na lero na za pasteur o voix pasteur kami voilà les besoins de trône Nzambe osomona po Nzambe na ko comprendre ete na benga ki na ebisenga bi oza mutu munene oza komiyeba te voix na yo ezobima na trône ya Nzambe ngana bina ka Nzambe zinga asotanga ne na sobina lelo na bina ki bosa Seigneur osomona na lala ka Saint Esprit ta na lala ka boye na lali na zola la pongi Saint Esprit boye bozola na loboko Nzambe biloko kutaka na likolo ya kolie kiti na zwi sandwich na lien gumsusu na fongoli na moni tomato ezalaka meza ya guya amate biloko ezalaka na kati yawo mosolo yango eza gumsusu na explikaki ya mai déjà oyo nazopesa eza exemple ya mike eza mingi oyo eza na lola témoignage mosusu nange napesa avant nakota na détail ya royaume témoignage mosusu eza kitoko Jésus a salama suwa en or bateau ya munene ezozela bana ya Nzambe mukolo ekozala millennium mukolo Yesu akokita na espace tanga kosala jugement kokambola 2 groupes oyo na droite ya papa na ye oyo na gauche oyo bakokende na papa na ye bakokende na masuwa wana eza nord namonaki na kati te namonaki libanda mais eloko nyonso na kati ya masuwa wana eza or Yesu alobaki tika ngai nakende otika nakende mpo nakende kotravaille ozoma donc sikoyo ngai nakende na likambo ya royaume apôtre Paul alobi awa donc ezali na 1 Corinthiens 2 13 alobi et nous en parlons
non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Alléluia. Donc, et où tu n'as pas sauté, et où tu n'as sagesse n'a pas sauté, et où tu par l'esprit de Dieu. Donc, le royaume, royaume Jésus, Jésus le roi des rois, royaume Jésus le roi. Yango yo toza ko annoncer bato nyonso ba travailler na kati ya royaume soko yambi Yesu na baptême oza na kati ya royaume mais sikoyo Yesu alobi na Matthieu 24 alobi ba mabe ekobakisa mana mukili ba deka ekoya bato bakokufa makambo ekobeba bato pe bele ba fona bango ekozala détruit mais Jésus alobi bon maintenir ba fona bino tina suka pour écouler la tempête mais Jésus a dit la bonne nouvelle que je vous annonce, le royaume de Dieu va propager la parole à toutes les nations et à toutes les... Donc et si quand oyo mukili ezali la fin du monde est content. Et ça dans Matthieu 24 pardon, ce qu'on a lu Matthieu 24 a détaillé yango soko ke na ba 36 wana okomona a détaillé ndenge akolobake ngai nazalaki boye opesaki nga maite nazangaki bilamba olatsaki ngai te ezali wana na Matthieu wana mais alobi la bonne nouvelle est que le royaume de Dieu va propager. C'est ça le royaume ango yango yo bon et l'homme sonani na balsa wana omoni vérité et bimaka na impression parce que Dieu n'est pas impressionniste. Vérité et yaka de sikate bonga na fanda na États-Unis mais tous le bango le na États-Unis tous le bango na Italie mais la Rome tous le bango à côté. Donc vérité place et yaka batu bako comprendre la côté. Jésus dans la botamaki il n'y a que ses parents na les trois sages au balanda qui ligne bakoma epai Yesu abotamaki na mokili mobimba bayebaki te le roi du monde abotamaki. Donc nzambe asa impressionniste te soki lelo bato bazokanisa ndenge baisraélien bakanisaki ke Jésus akozonga comme impressionniste donc batikala nsima mpona makanisi na bango la chair mais nzambe asa impressionniste te nzambe asa vérité nzambe asala bato na ye asala mokili oyo mpona nde na impressionne bango eloko eza ya yo okoki koimpressionne mwana na yo okoki koimpressionne mwasi na yo soki lelo lobi oimpressionne modo mwasi na yo setsekaza mwasi na yo te pa parce que mwasi na yo ayebi ke oza mobali na ngai eloko nde yo kolinga oimpressionne ye mpona aninga yo soso mbala mibale non soki eloko eza ya yo olobi eza mwasi na nga aza ya nga baza tobana na nga na koloba kalme bana bayebi oyo papa na biso to respecte nzambe aza ndenge wana nzambe akoki koimpressionne biso te mpo toza ye déjà aimpressionne mpo tolinga ye oyo aimpressionnaka biso c'est qui? C'est diable. Nzambe atuninga qui est notre ennemi na répondre nga biso c'est le diable. Diable nde akoimpressionne akoyelela biso biloko ba fantaisie oyo ezalaka nango kaka ya court du temps mpona kocamoufler et puis ntango yo kolanda ye ale afrappe yo nde bien ntango ezalaka ya mokuse kaka ntango yo kokoya ala bandi koseka yo ala fundi yo lisusu bien pa ya nzambe. Alors nakoki koloba nano les 4 caractéristiques il y a démon il y a diable na mabele oyo eza le mensonge l'accusation la destruction et puis la violence. Et ça, biloko wana mine oyo Satan aza ko troubler mokilo mobimbo. Bon, na kesi koyo na royaume. Nazwaki vision Saint-Esprit abandi koloba na ngai. Abando loba na ngai ki Nzambe amoni Congo depuis la création du monde. Depuis la création du monde, la parole de Dieu était là. La parole de Dieu était là.
La parole, cette même parole existe aujourd'hui. Mais tant au commencement du monde de Salamaki, Nzambe a salaki mokili parfaitement et l'autre Salamaki en ordre. Mais après, Nzambe a eu besoin de connaissance. Alors bien, le Congo est dans les trous. Le Congo est dans les trous. Congo est dans la katia du boulot. Congo est dans la katia du boulot. Sikoyo, Nzambe Dieu le Père a lobby na Jésus. Jésus, yo pesa ki makila na yo pour nous sauver bango. Jésus a eu le balangai sikoyo. A lobby Eli. Na pesi yo épée oyo. Na pesi yo épée oyo zali contre le pouvoir de l'instabilité. Na pesi yo o détrôner Congo. Kolongola bango na buluana pour na bazonga peuple na ngai. Na moni épée wana banda Jésus a pesa na épée wana. C'est na moni épée wana ça fait 4 fois mais na ba différentes façons. Tant sous ces hommes néné, tant sous ces na ba denge bele mais oya suka na moni ezali na image ya arc-en-ciel. Mais pengo zana ki couper la moto. Jésus a lobby cette épée est la force de cet esprit qui va s'augmenter 3 fois en plus. Donc, épée wana est la force de cet esprit. Oyo eko la force 3 fois de plus en plus. Donc, cela veut dire force ya épée wana est la soukate. Et puis Jésus a lobby na ngai, habita na likolo, natali na likolo somona na nazomona un soldat ya mundele azo ramper na ba toiture nyonso ya monde à travers le monde. Donc aza ko sala inspection. Mais soldat wana ayeba kite épée na ye epoué na se. Épée na ye tango epoué mais aza ko continuer ko sala patrouille na ye a inspecter ba pays nyonso za na monde. Mais épée na ye epoué Jésus lobi ese na botoli continue à alobi ba royaume ekozala ebele mais royaume nanga ekozala likolo soki toke mpe mokili nyonso ekomona royaume oyo soki tokei bien toke na Esaïe chapitre 2 Esaïe chapitre 2 nzambe azoloba ngomba na ngai ese yebula ye ngomba wana etuti likolo bato nyonso bakotala montagne wana eza royaume. Daniel alobi yango na 2:44. Daniel alobi na roi ya Babylone alobi libanga oyo ebukaki stati wana na makolo estati nyonso ebukani libanga wana ezongi efandi na mabele ekomi nini ngomba ezwi territoire ya mabele nyonso. Ngai eli nzambe alakisinga 3 fois libanga wana ndenge ezodevelope ezokende croix eza na extrémité na likolo kuna après na moni ngomba ngo eye lisusu eye kotouche ti likolo mais avant na koma na étape wana ya komona ngomba wana namonaki na bonne eza rêve namonaki na rêve na mati na ngomba mais ngomba ngo saki nano penza large te mais eza pokoma na sommet ezozwa yo ba distance ya milayi namoni 3 personnes babimelaki ngai balobi tozwi yo tokende otika yo na sommet epa ozokende bazaki na baforme lokola baange boye ntango bazwi nga na koti na kati ya ka tokei ti lere bazokitisa nga balobi na nga topesi yo livre oyo titre nango de Daniel topesi yo livre oyo ils ont continué à partir de Daniel à Soukaki. Ils ont continué vision à Daniel. Et puis de Yébisio, que yo osali symbole. Il y a Joseph. Ba angelou na likolo ba benga rayo symbole. Nzamba sala image non na likolo ba benga rayo symbole ya Joseph. Si vous avez un guide, vous avez un livre, si vous avez un livre, vous avez près de 500 pages. Vision est aussi là. Donc, comment, na point nini, nzambe sikolo,
abandi correlater biso royaume ekozala ndenge nini. Sikoyo tokoti sikoyo na point na pesi bino présentation ndenge nzamba pesi ngai pe ndenge ya kodétrôner Congo na libulu. Sikoyo tika expliquer moi muke po olena zonga na nana kinisuma musika le pouvoir de l'instabilité wana. Parce que le pouvoir de l'instabilité wana et le pouvoir de l'instabilité et il y a 4 cornes oyo komami na kati ya Zakari oyo demo atindi ba corne wana ba corne atindi ba maseke wana saison atindi ba maseke wana 4 pour ko détruire kilimo bimba. Alléluia. Ya wana nzamba lobi na pesi yo epe oyo pour na olomola Congo. Alléluia. Na libulu wana contre le pouvoir de l'instabilité. Bona nanga bien ba mo wana nazo yo kamona nzambe za ba mo même naza ko fabriquer. Alléluia. Nazo ko fabriquer ba mo wana te. Alléluia. Donc le pouvoir de l'instabilité na expliquer bino lero. Le pouvoir de l'instabilité za 4 oyo ba maseke eye ko bebisa mukili mobimba inclut Congo na kati ya libulu. Ezali la guerre, ça va provoquer la guerre. Ça va provoquer la corruption. Ça va provoquer la religion, mais économique indoki. Et ça, c'est une religion. Les sciences occultes, la franc-maçonnerie, biloko nyonso wana oyo tozomona ke boti biloko nyonso wana nzambe abenga ngo religion pour dévier. Et ça, c'est na parole na nzambe te. Donc biloko wana eza na 3e position, il y a pouvoir de stabilité. Après il y a ce que ça dit racisme. Lelo soko zoloba munoko na ngate oza mutu na ngate. Lelo soko sa couleur ote oza mutu na ngate. Lelo soko sa mutu ya village na ngate donc oza ngate mais organiser ba biso tout oza la moko. Mais lelo ba subdivision est comme belé à cause il y a pouvoir d'instabilité. Oh nzambe a terminé biso lelo oyo pour le royaume et marcher bien. Donc tu comprends de la place où il y a pouvoir de l'instabilité ce que les animés. Si nous avons atteint 4 services, donc 4 serviteurs, ce sont des anges. Ange forgeron. Mais ange a la forme de forgeron parce que c'est spirituel. L'air n'a pas tant on a un bateau, on a capitaine. Tout ce qui va se faire, Masuwa etelami na côte ya Congo. To quitter qui na 7 officiers généraux ya armée céleste ya Nicolas Nzambe. Na lobi bien les officiers généraux ya armée céleste ya Nicolas. Bazala ki 4. Mais les wana nazo ki vision wana na yeba kité que ba généraux wana bazala ki les 4 forgerons. Donc, nous avons dit que Baza va forgeron. Parce que nous avons dit que nous avons dit Congo, mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons forgeron. Nous avons dit que nous avons forgeron, mais nous avons dit que la lumière, Congo est le pays luminaire, il y a un monde qui surtout. Bazali ko travailler, bazali processer pour Congo est le pays oyo et la lumière donc sommet à montagne oyo on a décrit là. Donc ça va être le Congo. Donc si on a mona ki bango basalinga bobalobi tout va bien. Mbalaimi bale na ko mona de 4 forgerons batelami na ndenge ya badov oyo ba pigeon pepe wana. Moko ya telemi wana moko telemi bo. Alors après ba pumbuki ba kengo. Nzamba lobi les 4 forgerons bazo ça tour du monde bazo ça processus pour le royaume et marcher bien. Après na ko mona de susu les 7 anges bazo ça likolo territoire ya Congo. Territoire ya Congo est un territoire moko sécurisé na puissance divine. Na moni ba tondisi ba lumière oyo ya likolo et comme tina c'est parce que nzamba lobi paradis et kozala na mabele et kuya na mabele. Bon, nous avons une explication, il y a le pouvoir de l'instabilité, nzambe ndenge atindi les 4 forgerons pour nous détruire les 4 maseke wana. Bon, sikoyo na yo kozasuko vision oyo ezwakinga au moins 2 semaines tiela ninga na 1 mois. Vision wana na po nazoka ba vision ndenge nzamba ningi nazolela po nazaya ye nzamba sala oya leki. Mais ezala ki vision moko
Donc nazo mona moi, nazo mona butu, nazo mona musala, nazo mona vision. Nzamba lobi na tiena yo arbre oto bengi arbre de la vie. Mais kitisi ya mo e pai na yo arbre de la vie. Alobi na arbre de la vie oyo eloko nyonso yo kosenga okozwa yango. Sikona yo ki voya ya apôtre alobi est-ce que voix oyo arbre oyo ezali Yesu te. Ngana répondre mais arbre oyo tozana mo déjà na maboko. Et comme na maboko na biso. Cet esprit abandi koloba. Donc nazoloba ndenge vision ekitelaki. Cet esprit abandi koloba. Eli. Et si ozwi eloko nyonso, est-ce que yo okoyeba lisusu nzambe? Après ayoko répondre alobi arbre wana ezali royaume. Après na esalinga mawa esengo na sali prière ngabi na koki kotenga mate po nzambe ndinga apesinga mukumba oyo po nzamba monaka biso ndenge tokoza na liboso ndenga lobaki na Salomon na teo riche ya mukili mobimba mais landa mibeko na ngai po na okontinue na mobia ozomona nzambe pe a inspiré baninga oyo batanga ki en internet alobi place wana nzamba alobaki na yo que est-ce que yo so zui eloko nyonso yo kozala susu reconnaissant na nzambe ngana bi na sengi nzambe nazala reconnaissant pa na ye reconnaissance ngolo banene okotengama lokolo zui eloko nyonso lokola to mona bato mususu ba kondela lo ba sa n'importe quoi asa présent du monde be ya ngo banene azo maltraiter ba do bato na ye wana ezali ozo reconnaître le susu nzambe te. Donc cela veut dire Dieu comme amour a pessinga déjà confiance que l'on a pessi par mon amour. Je me suis dit bolingo ya likamoyo na pessi yo. Siko tango nazo bima et pas nazo ki message wana tango nazo bima nazo ki lisusu mina kuta ndaku ezo bima mais bima na robinet ya munene robinet mozeki tout à nord kami mais bima chose wuti wapi mai natali bona se ezo déranger no mote et panzi linda côté ezo quitter place mai ezo ke ezo monate mais ezo wuta na cho mo yo ne pop ko mais ezo bima na puissance mais pop les nyoso massif cet esprit lobby nzambe apprécie yo les soso la rivière de la vie. Donc, après ce arbre de la vie, après ce rivière de la vie, pour notre royaume, oyo. C'est que le Saint-Esprit abandonne. Alors, il y a un royaume, oyo. Les disciples de Nzambe nyonso, bazala na kati ya royaume, oyo. Bon recensé, oyo nyonso za animal, bon recensé bamo. Et puis, paradis, ezokita na royaume, oyo. Et puis Nzambe ayokoloba ako établir ndaku na ye na mabele donc na royaume oyo. Donc tango na yoki yango na komi et ça quand même vision moko mulayi mais nazo pesa pona nini lelo toza ko annoncer royaume eza yango. Alors siko na nina kende royaume eza nini pour photo lo banda ndambo oyo tikali mutautu na ba question to répondre ye. Royaume Oyo et s'est planté wapi et s'est planté dans la démocratique République of Congo. Donc et s'est planté dans Congo. Bon, biso to ça va congolais. Nzambe a poni royaume wana comme Congo. Donc le royaume de Jésus est le royaume de Congo. Donc Jésus qui est le roi de Congo, qui est aussi le roi des rois. Yamukini Mobimba. Nenga la c'est une vision. Bon, nenga tout na question quoi. Ce qui est là, aux permutations qui n'ont pas, aux ala basé quelque part. Ce qui est là, qui n'ont pas, même aux autres de classe, mais aux ala basé quelque part. Tant on a une image, il y a un tour à Jésus et c'est manifesté dans la carte géographique, il y a Afrique. Donc, ils ont une position où Jésus a se positionné en Afrique. Où il y a un salon en ailleurs. Donc, c'est Afrique. Donc, Jésus a un salon en Afrique. Mais na mutu ya Jésus na monaki
na vraiment na talaki yango observé ki yango très bien na moni ekoti oyo ba crucifié ki yo ba benga ba oya ya ba sende wana na moni lumière ezalaki awa na observé na moni zolo ezali na moni munoko mais munoko eza koloba mais munoko ezali positionné na RDC bakata yango te bakata boto te o eza ndambo po babotola biso mboka te mais ezalaki positionné na RDC. Question nazotuna bamidele nazotuna mutu bakongole te mutu elimolo banini mpona nini Jésus a présenté ki maboko na ye te makolo na ye te mais a présenté mutu na map ya Afrique. Pourquoi sa bouche qui parlait munduka elimolo banini là c'est le commandement. Donc et pas une base ezalaka ezala commandement ezala sike pesa la discipline c'est le Congo. Alors na loba image on a l'air de surtout batu ba comprendre monter na mona mutu moko te atuna na question batuna na ka question biloko bato donc lobby mboka ezala riche boy mais na yoka na mutu atuna na question na eloko ezali base positionnée par le Jésus-Christ. Il y a monde ezali base fondamentale na biso. Eza siège na ye a positionné pour à travailler sur mon kilo contre le pouvoir de l'instabilité. Si Yesu bolingo ndenge wana oya ndenge wana ya munena ndenge wana pona kozongisa na Afrique. Vision na woto zo dernièrement nzamba alobi na pesi yo 3 différentes missions na mokilo. Mais mission on a coupé ça il y a troisième oyo nyonso azali peuple noir okotombola bango na mokilo. Oyo nyonso azali peuple noir akotombwama na mokilo. Cela veut dire ne mokili bandela ki ndenge ekosuka. Bon, on a que des mingité parce que pour toi le temps et puis tout le monde mingité pour ba vision ça mingi n'angina que dans comme jardin d'Éden. Bon après toqué dans les 4 points il y a Congo. Quand nous sommes jardin d'Éden tout ça. Mais le royaume de Jésus c'est le jardin d'Éden. L'arbre de la vie est là qui est dans le jardin d'Éden. La rivière de la vie ezalaki na kati ya jardin d'Éden. Le nzamba lobaki na ngai ke jardin d'Éden ezalaki na Congo. Tango na vision ki na sur Bible pour na comprendre mais lilo on na zo sala ya kusoba boye. Nzambe oya sala Bible lobi pour na nena ke nisoko. Quand Dieu parle, il parle. Hein? Lilo parle ya nzambe suki na Bible te Bible est la référence, la parole qui est vraie. Tout ça, la référence dans la Bible. Mais la parole continue. Pour cet esprit ailleurs, pour continuer la parole, il y a jamais. Amen. Cet esprit ailleurs, pour ne pas cancer de le souka. Oh, prophétie c'est là. Non, non, ce n'est pas vrai. Amen. Cet esprit ailleurs, parce que Jésus continue à parler. Amen. Alors, donc, dans le jardin d'Éden, ezalaki na Congo na bandiko solo na Jésus-Christ na lobi Seigneur soki jardin d'Éden ezalaki na Congo c'est que Satan a projeté ki Congo pays où il y a un problème parce que c'était les deux humains au bazalaki na jardin d'Éden ezalaki na mokili mususu te donc les deux humains bazalaki na Congo. Donc Satan a été comme ça la tremplin dans Congo. Donc Satan a menacé le Congo. Il menace Congo. Il y a mon exemple pour le bien que Congo ça nous donne du boulot pour atterrissage là. Et côté ça Congo a du boulot. Oui puis hier ça a eu c'est gagné. Hier ça a fait. Alors puis dans la fleur on a la pesibino. Dans pesibino fleur rose oya pembe. Fleur rose pour tiens on a dit kolo ya ndako ya munene pour tonga. Mutu nyosa oya kana Congo a romona ndenge ngai na Congo. Et puis Jésus a dit ce peuple là, c'est le peuple de Jérusalem. Alléluia. Le peuple congolais, c'est le peuple de Jérusalem. Alléluia.
Jésus a lobby. Dans le royaume oyo, ne ba Israélien ba côté là. Biso sa muto tellement dans le royaume oyo, ba Israélien ba kolanda biso. Mais biso nous sommes le peuple. Yanini? Ya Jérusalem. Amen. Et ceux qui ont été, nous avons parlé de la sikoyo, oh na utozwa ya mikolo. Nous avons parlé de zo memayo na la kisawe kitoko ya jardin d'Eden. Miminga ka na moni ngomba ya pembe. Et ça liron. Bunga miminga likolo na tali na mai. Mai mokezana alobi l'eau des jardins d'Eden. Et ça la lac. Maya pembe, bangombe za wana pembe, bangombe wana eza nini? Ba trésor. Donc eza ba pierre beaucoup précieuse. Donc eza na ba richesse na bangombe wana maya wana. Alléluia, alléluia. Mutalandi message oyo eza lisekite. Alléluia. Nzambe akomisi nga na jardin d'Eden. Sikote esili comme jardin d'Eden ozaki na mabelo bela kutotala kwa likolo. Alléluia. Na kutotala kwa likolo, ope na tano mase. Po na lingaka omoni bato balobi okoti retraite mingi tout ça peut-être balobi na mutu suna ebite mais nga personnellement apôtre ebi ba maître ba ebi ba nusu ba ebi ke ngai na kota na Nzambe na lingaka koyoka mingi ke na loba. C'est pas pour rien. Au moins soki ke lelo ke na sana mission yote je préférais na kufa pour déjà c'est na moni makamba kitoko za kuna na moni déjà makamba bien za kuna mais pour la mission oyo toi compris na okaka. Donc c'est le moko ndenge na lobaki ke nzamba impressionniste te et ngolo bateke bon mon na ba forme ba bijoux français kitoko na monoko tout ça pour mon na osala musala nzamba les ande mona te yeso bote na Bethlehem suri na mais partout qui va quitter na ferme côté sanité zali amen nani roi David abandonna ye na bazamba kuna solo soko solo que la solo ya do ya banya ma solo ya zamba mais c'était le roi d'Israël. Nous avons ça impressionnant. Amen. Dieu c'est l'amour. Nous avons pas la place au besoin pour abandonner. Nous avons kewa. Pas quand Élie pour critiquer. Mais je sais bien non. Les témoins, nous avons un témoin. Jésus qui est mon témoin et son papa, notre papa, qui est aussi mon témoin. Non, nous avons pas seulement un témoignage. Nous avons un témoignage. Nous avons un témoignage. Celui qui pour la mission. Donc, nous avons la parole commence d'abord au Congo parce que papa certainement que nous musala ndeke akenena ko liesa bana na ye atanga zui bilonga kolia akena no bazala na ezali avant que ne sira musu akoliesa na ndako na ndenge nzamba apese na ordre lobby Afrique. Alors il faut Congo et tout dans la bénédiction. Amen. Les Ken Afrique qui va mourir. Alléluia. Bana Congo, nous avons vu muta pusa ozalate. Alléluia. Muta ba chantier ozana ba plantation ya binanga osakanate. Muto ya soka, muta pusa ozalaka na Congo te. Alléluia. Pasi e kozala na Congo te. Nzamba so na sanga mafuta nzo alobi tala royaume ndenge kozala. Tala royaume. Hein? Tala royaume ndenge kozala. Tala royaume mafuta nzo ezo sopana na una blamba mafuta nzo ebolo bateke miena solo. Nzamba lo na parabole. Mafuta nzo ngolo ba. Happiness ezali isengo. Nzamba lo bandako na bino ekotonda na biloko lia. Pour Nzambe a multiplié richesse et c'est la monnaie ma place nous Nzamba zona sanga na ba c'est moyen de personne de passer na pesa position na na bénémité mais ba richesse mususu et ko bota ma bato bana ko kama Nzamba sa bano la biso même hier à ça sur un point stratégique place richesse kozala Nzamba zolo ba place oyo Nzamba zolo ba place oyo na tie richesse wa na se ya mai oyo na tie ba richesse wa na soko na mapa et tondi Congo mobile
lipa batie mapa ndenge liba mapa elongolo banini bénédiction na moni tolambi biloko tozolamba biloko na nsima ndako nayebisa contre ngalobi naloti nazolamba biloko na nsima ndako me bakongolais bazoleka me bazocomprendre te place bonheur ezalaka bato bayebaka te ntango bato bakoyeba ngo mokili mobimba ekosoba c'est pas pour rien nzambe alobi tia loboko na komona bapigeon mokili mobimba à chaque fois namonaka bapigeon baza kolia na moloko ntango bayeba tondi milliers de pigeons nzambe alobi nasali loboko na yo découverte ya vie na mokili oyo nzambe alobi na ndenge alobaki na baezaya natie yo na désert mosika natie yo mosika nazoforme yo mpona kozala direction oyo nga nzambe na omanolekela alobaki yango na Jean Baptiste alobaki yango na Isaïe je suis la troisième personne nzambe alobi nakokanga babénédiction nyonso nazokotisa yango epai na yo elinzeza nazokotisa yango epai na yo elinzeza basource ya bozomona sikoyo ke monde ningani ke baéconomiquement baproblème ekoti économiquement ezokota ntango bato baya kodécouvrir Congo bakosalaka molongo na bambasa tokozala catégorie na yebisina tokozala facilité pour yesu wana Congo esouffrir depuis des siècles nani humanité nini nation nini oyo elandi Congo ezante bakongole 7 millions bazosouffrir bakongole mosusu balalaka na mai ntango nakendaki na kino wana ndako nakomelaki bapituna solo komisi mbongo walende bazolala na mai kani bato bazosouffrir ndenge ozomba mais le pays dernier ça va être le pays premier. Ça va être le pays premier dans le monde. Bilo on a so yebisa bino ngai mo te na so ba vision. Tout ça est belé auto sur ba vision. Maintenant yebisa bino Jésus me dit Jésus est l'accomplissement de la parole. Il va accomplir au na so yebisa bino. Et puis mutawa ko tuna na question que yo lo ba ki me poser mutawa ko tuna na mote. Parce que na zaz plus que 100% que Nzambe wana asala kisinga nene na ye nazalaka na ye. Il y a des fois Jésus soit ngai amemi nga na likolo na territoire ya Congo atele boko na bonga na simbieko na bibi petit azo pambola Congo nazo mona ne azo pambola ma ala biyo za témoin na ngai ozomo na ndenge alisanga likambo montre ali yebisa bango tozo kima na ba siècle susute mais tozo kima na temps. Alléluia. Donc Jésus a dit au banana le susuke je suis venu sauver mon peuple. Bato mususu ba bukana miteme bukana mais royaume oyo Yesu ye moko nde asosa musala na ye. Jésus qu'un instrument apuni baninga ba instrument ba mususu ba instrument même moi-même naza na mère moko te to bina ensemble ba prestige to lingi mukili mo mabaye ba Yesu wana aza nani.